Sala nino ba jeune ba sala mingi oyo yebi o expliquer biso. Sala oyo sala ma mingi awa na quartier. Misusu ba misana ko bima tongo. Awa kiteka bilamba. OK. Kiteka bilamba na aya kozonga na poko. OK. Misusu awa bima akisa na moto na kupapata. Na kupapata na mona ba moto na ba 3 pneus wana. Ya. OK. Akisa na kupapata. OK. So asisi musala apoko azongi na ndako. Mais non, histoire moko boye c'est ba kupapata wana. Mais masolo ba kupapata na kama za ba cop moko vrai il paraît que non. Écoute ça pena so pena kumba bloc wana sana on pena écoute ça ba vrai là quoi. Par rapport à mon voiture moi 5 places. Là on explique dans le pot. Les autres sonné moi il y a trop quoi, bazolo bilango trop. Les ana ne fonctionne en ndeni mama kupapata en pot. Et comme on za pena. Kupapata. Ceux qui osent na yango ils osala ceux qui esika pesi chauffeur bima kinde ko sala na poka oela ma versement ndinga bimi oyeso so ava bima opesi versement na yo oyo katelier poila yo kwa ko bima so yise keno yelanga 6000 kwanza au bima akisala ndinga mema batu bongo 100 kwanza sono ndinga mema batu bongo tipo kwa au kanga 6000 kwanza yepe akozanga mwa mukete oyo kosunga yepe na ndako na ye kama ayela 6000 kwanza na yo moko nde sikoyo mukolo moto okoyeba ndenge nini oyo koyikosala tona na versement na ye moto na ngai na zwi nazwa na bomba bena longaka 1000 kwanza likolo 5000 wana na bomba na cha na kesi tango ezokotaka banda le premier ti le 30 ndingo zobomaka wana ozana na combien oko bénéficier pe mbongo nango oyo sombelaki yango ezongi ozipe mwa bénéfice likolo siko question na susu na batsa wana ba chauffeur o ba sala na kupapata na bazana salaire moko baganyaka o ba pesa bon par mois ou bien ndenge ne fonctionne ba on ba patron na bango ou bien kaka ndenge azo travailler na ozo leka wana yango ka salaire na yo bien coopération za la ndenge ni entre bango na kolo mutuka wana ezo dépendre entre ye chauffeur na patron. Ye chauffeur na patron ko eza so batutani bango mibale eza na patron na chauffeur mususu baza bomoko patron ko yise ke ko banda ko sala banda lundi titoko ma dimanche mais banda lundi si vendredi yela nga ba mbongo na ya versement samedi eza journée na yo ko sala mbongo wana eza pona yo samedi wana tu au sala eza lar na yes donc tolba salaire na ya yango na ya weekend yango wana c'est ça coopération pas bien bon na moto comme on a fait la mission pesa na bambote wana bâtiment pesa mbote tamso pesa mbote na bato yebi ba massa na o partout za occasion na pesa bambote apesi ba massa nyonso o ba yebi ngai apesi loko yebela salamu na ba o bazana kishasa apesi bino mbote o bazana kishasa napesi yelo mbote napesi bino nyonso nasangisi bino nyonso na ngoli mutu te napesi bino mbote nzamba batela biso ayeba ndeni ni yo konveni biso. Merci. Kitoko bon chaîne na bino yango ya Wako News tozala na kati ya Angola na kati ya Sapu pembe na Kimbangu awa solona ndeko na biso koyeba ndenge nini ba journée na bango awa na communauté le kaka auto expliquer et voilà vraiment bon napesi bambote na massa na ngatu ba na kati ya Berlin kuna na Allemagne massa na na Cologne pe Gislin bote no yango wana kesi mamengi na kati ya Cologne pe bambote na yo et voilà vieux DV bambote na yo tout le monde Jika bambote na yango wana à partir de Luanda tout le monde nani kala mingi tout ensemble bye bye na tsukika awa ciao.